Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Le plan avec tout ça, c'est bien. Surtout avec le sombrero, qui est Oyo. Ah, va foutre à combien? Ah ouais, 35. Ouais, bien à côté, bon, on a soupe. Il y a combien de chambres, combien de chambres? Parce qu'il y a un mois, vous gagnez à combien de chambres? 75. Je sais, c'est les bas où on gagne $70 par mois. Et $70, on a autant de négligés. Pour on a quoi beaucoup la banque. Beaucoup famille papa na bango. Bati parti 2 ans on papa na baye beaucoup adresse à bana. Baya kati babona na ati. Ndio mo kana obuna na ba. Regarde maman, tika makaya bonga ndenya tika. Ouais, pembe tu bakani. Gagner à fond comme maman gagne à Nice. Maman gagne à Nice va combien de Moi on a pas 7 minutes. Il y a un jour mais 7 000 francs. Comment les autres bon mélange peu? Tout ça là nous ça. Bon mélange peu? Oh, boto kisaka. Sur moi ils ont tout toxique tiens moi qui ça mai là. Ça mai bon meli puis olambeli peu. Ah tu l'ambili tu seulement mieux. Ah, toi, je me sens c'est le bas. Oui, je sais. Eh, oui, je sais. Mais vous avez nos bêtes. Donc, c'est pas facile pour vous. On a fait des arts pour y aller. C'est bien que n'importe quoi, vous avez ici au Vanda. Nous avons ici au Vanda. Nous avons au Sunga. Mais au matin à bidon, on va On a 25 minutes, on a 5 minutes. mais toi, on va répéter. Franchement, il y a quelque chose de ça pour exaucer. Ce moment où on se fait, alors on va quitter un gringi, bah tata batu ah pour alors vraiment il souffre vraiment, à souffrir, à vraiment bien fait. Donc le maïs vraiment, ça maïs, on t'as dit colo. Alors je te dis maïs c'est pas facile, courage je sais là et puis ça va pas se porter. Parce que la maladie ça parce que normalement dit oh là lelo. Bon courage. Uzananga Asima mtema basu. Suba usunganga na za vitu. Na ubokola ba ofenle bazanga tata. Alors nzambe apambola bino nde moye abo mboko misite azo kosa te eza bongo ndemo ko bomoni condition na côté to soki tuna mai passe c'est to so dans la passe mais nzambe ka apambola bino. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Dans la vola. L'homme de Kataka Kunjati. Allô, position. Ah, tu es na Selembao. Tu es Selembao. Pour le exaucer. Tout le monde a dessiné, tout le monde a dessiné Abimelaka. On a ça qui n'est méchant, on a oublié dans une maladie, on a dit qu'il y a des gens qui ils sont tous bien. Les motos, tout est exaucé. Et du coup, tout est facile. C'est les mbaba, c'est les mbaba, Adana, c'est les mbaba. Avec les gens qui sont c'est les mbaba 107. Bonjour maman. Qui vous dit 107 toi? Boyeke. Bengeno. Aveli mususu kuna bana prince. Ah bwana mwili kivudi mwana ngambo. Tu es tu es dans moto qui repart arrêter. Obe ya musika kuna. Tu kana Une singa photo lukala police. Photo sika ne. Ye mo lobege akoka pesa sengela biso photo pa. Bonjour père. Bonne nuit. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu.
Vous voyez, je comprends que ma moine est un membre solo vraiment. Nazo benga c'est le mba ouais vraiment. Ba pompe zate ko ndalo bagi vraiment. Ba dali zate na monde. Oh Jésus. Toto alors est-ce que moi toto mané ma polo. Nandimi te papa. Mutu baze. Oya de côté mpanzi musabi mpanzi mususu kuna. Mpanzi ande ya Selembao. Mais attends ma prince te. Quand tellement prince ko nani to côté ma belé nzo bi côté mususu wana. Ah. Ok, bima dans la pointe tika mutu quelque part. Abi kuna eza passe to tika mutu ka koto ibodo. Non, Kuna donc donc parce que moto parking mutu ka awa. Mais bonjour maman. Excusez-moi. On va partir. Merci. Bon, ceux qui beaucoup pour quitter. C'est d'ailleurs. Ouais, ça, ma belle. Ça, c'est ça. Allez, je vais dire. Il va venir. On va dire non, combien 107 des arbres. 107. Avec José. Azado maman. Bengue déjà. Azate. Oh. C'est la communauté, ça m'a comme ça la musique. Ah, ça tu es sinon Azane non. Ça ah pour exaucer. Ah pas la moi. Ah pas exaucer. Wapi mwanza pa bino ausate? Ah, utoza hiki na kelele na tuneshe bele. Kwa na tuma tukwa na la bana la ni. Na ali boso na bino ah.
Oyo ne mama. Mama lade. alobi na ikesa Azoya déjà. ebukuza Tozela ye mwa kuzela. Ah bana ne bazali. ya kile tapi moka bakiti sio pesa kubana Kende. Wapa? Eloni, we mbalo bagati. Bini? O panja mini. Ça bon. C'est bon. Hein? Bonne c'est quoi ça? Ça va. Oh, ok. Baba na foi. Gandé. Et je sais, pas un bino? Il n'y a pas de bichot. Ah bon? Pas on a bien le bail en haut. Ah bon. Mais hasard. Ah, il y a Abimi. Bengue déjà? Il y a un Anita Jambwe. Aí sai. Et je sais. Maman Zara. Ya te kana kuna. Kwa la gueule. Tu vas qui? Ah, toi, je me sens c'est bas. Oui, je sais. Eh, ouais, je sais. Mais vous avez vu nos biens. Donc, c'est pas facile pour vous. On a fait des arts pour y aller. C'est bien que n'importe quoi, vous avez ici au Vanda. Nous avons ici au Vanda. Nous avons au Sunga. Mais visa, si il y a des choses de Quand tu as un bien, tu as un bien, tu as un bien pinza. Mais si vous voulez bêtis, tu as une sécurité de chouche. Ah. Donc, tu as une sécurité de chouche. Ah, pinza. Mais écoute, nous avons le bien. C'est que tu sais que je suis en train de réagir les autres. Et puis, c'est pour te tirer la boucane de tes gueules. Nous avons ça déjà. Ah, vous avez combien de personnes? 6 quoi. 6 personnes, chambre ça va. Vous avez eu là la score? La chambre. Pour maman. Pour nous, c'est ça. Vous avez la chambre. Vous avez un bassiga. Si vous avez une union, c'est dans la chambre. La chambre. Voilà, tout ça peut exaucer. Vous avez un bambou, tout le monde vit à exaucer. Vous avez vivre, vous avez baki banini ya mwana. Ya ko so un téléphone. Et là, bon, la course. Ah. Tu vas aller exaucer.
Bonjour maman. Ah, tu quittes le terrain parce que je suis à mon comédien. Bato be balingaki mingi bana mboka atusaki na émission moko boye bazalaki kondima vraiment te esika utaka mambalobaki ebelebele avivana ndeni aexaucé afani bien nakati tozalaka na bien mpenza bien mpona malamu azalaka bien ebovana mikolo ebovana baliki so mangala azalaka nango wana mangala mabe akatela na théâtre wana eza mpe ya solo to ezaka mpasi epesa kaka bato mangala ne ezaka théâtre ya oseksani eza osala comédien na ye kasi wana pesa wana bato na ndako te mwa to asala mwa piesi na ye esengi asala asala yango kaka parce que lelo tomoni asilobaki na tv ke koto condition ya mai eza vraiment mpasi condition vraiment eza bien te vie eza vraiment bien te vraiment courant ezalaka te mai ezalaka te insécurité eza vraiment makasi toyebi te koto oyo azozala eza ndenge nini oza bapembeni koto oyo bon bana bayi mpe okota koto bamoni ata mai te bima pompe ebanda kobima esila ekatana ata bana tokobota ko bayiba pompe te courant na biso nde ezala nango moins stable tozala si na courant mikolo nde ekatanakatana nde pambapamba insécurité mpe ezalaki ezalaka tozala na bakuluna nde kama moyi na mboka oyo bazobanga bakomobanga kasi soki obimini oyi okota nakango toyoka te tozali na bitumba ma bakuluna kala miniti batiaki da na se ovandi mwa kimia yo osabi mwana ya selemba otoyaka kofutela kuna bali na wana c'est bon biso mpe touti na so tosaka boulot so balibota internet kango nanga lekechu tosaka yango tokitaki na dessin toyeba réellement vie ya exaucé parce que bapeyi bazomona ye parce que aza mwana moko boye toyebi te expliqué so tosepe déjà vraiment esali biso bien totuna bavie ya bato tokotoye vraiment quartier na ye tomona parce que mabalobaki tobolaki bao azokosa toyeba esika tomona esika avandaka po ezala bien azala bien mpenza bien ebandai na quartier na moni te ya swana ata bon nde babotemika liboto nazomona bazaka bana mwa bien po démarche mo azosala bana poto bazolinga baede po azonga classe toyebi te idi wana eza bien est ce que toza aprie yango vraiment azonga classe tosa classe kala okende université yanga sekanga azonga classe ala mwa moki asili classe avant azonga classe ata théâtre yango pesenga mpe mwa français milai po ezala azonga classe ekolisa so français wana azwaki na classe akenda oso na université eza bien tolongo makasi akenda classe. Merci. Exaucé tous les dans la vie, dans la main. Tout le temps, la carne, c'est un bas, tous les souvenirs que j'en ai. Pendant les sous, le photo que je là, je suis aux arbres. Je prends la nuit en haut, je prends avec ce service, je prends le sombre, qui est à haut. Je vais foutre à combien? Ah ouais, 35. Ouais, bien à côté, nous on a souvent. Il y a combien de chambres, combien de chambres? C'est qu'il y a un mois, vous gagnez combien de chambres? C'est un. C'est un. Je sais, c'est les bas où on gagne $70 par mois. Et $70, on a autant de négé, il fallait maman, il fallait sa maman qui était là. Il y a nos amis, il y a trop qui ne peut pas se faire des négociations aux arbres.
Peut-être qu'il t'a besoin de mis, tu as tout qui t'a pas surtout quand même. Toi, moi, il va te chier dans ta main. C'est une habitude, c'est beau ça. Ouais, ouais, donne-nous ça, c'est ça. Il va aller à quelle classe, il y a un absou. Ouais, mon Naza. Ah, mon qui a qui quoi. Ah, tout le monde est comme ça qui est. Tout ça, ah, on va pas exaucer. La gagnation est $70 par mois. On va pas me faire. Et si tu viens à l'imba, ça peut être $50, peut-être $100. Et des pains à Babissi, on a commis, mais c'est pas de vivre un day. Maman, ça la commerce. Tu vas pas m'accueillir. C'est l'imba. Pourquoi bien on va te faire une escazade? Casa, Vous avez des courants, c'est l'imba. Vous avez fait l'autre tic, il connaît tout ce que tu as, c'est comme maman Zali. Il y a ce chemin de l'eau, tu as Ah, ok. Courage, c'est là, non. Je pense que c'est dans la définition, tout le monde est battu, tout le monde est resté dans le vendre, tout le monde est au temps de trajet, mon bimba. Je comprends qu'il y a Michel retard, mon bouteillage m'a cassé. Alors, nous avons la sacrifice pour nous. Il y a des bateaux, nous sommes pour ça, nous sommes pour ma classe. T'as non, Camille, je sais. Faut c'est quand ça quand même parce que nous sommes obligés là maman va venir dans la communauté anga zota que il y a bien maman là yo adoptif adopté yo azumi sur classe est-ce que je suis au temps à coucher vraiment na classe wana non ngamo kuna senga ki on pinza na banda na tang parce que avenir est moulay pinza avenir moulay na rosa na ra théâtre encore continuer ina sur na za na ra théâtre mais ça bien maintenant améliorons du souffle c'est ça et dans le temps vraiment na temps un petit peu il y a $70 chaque fin du mois. Regarde, maman, tu as marqué bon année, tu as pembe, tu vas gagner. Gagner à fond, comme maman gagne à 10, maman gagne à 10, combien de moi, on a 7 000. Tu as un jour, mais 7 000 francs. Tu as un peu de maman, il va payer ça francs pour. Mais na moni ta tu as pompité na moni cabine courante vous êtes na sima au classe c'est na sima mais non kuna bokeni présenter ici ka Toilette, c'est ça. Fongola la biso tout le monde. Toilette. Au douche, hein? Oh, c'est bon. Ouais, bonjour maman. Maman est essayé, nous avons journaliste internet, de la Série Boka, ça qui m'a demandé une question, parce que les gens vont faire qui m'a baloba qui va être à Zokosa et on peut dire vraiment na ici quand tu sais la ligne de Azon vraiment classe, et éviter gros bani na bateau bazali bani ya Boka pour bien libérer théâtre mingi tout ça et on sait là que vraiment pas si bateau qui va lire les trucs qui vraiment qu'on a maman est aussi vraiment ça c'est quelque chose que vraiment doit noter dans coin avec un agriculteur 7 000 francs. Merci tuno tulinga eza bongo papa bezose anga okufa natikali na bana bapapa na basunga nga te seke na bwina na kaka nga moko kaka mais condition naza nango eza pasi kolesa bana nete ezofala tanga baleki mpe baza na sema na ye bango misato batanga nini ava pasi na osika badifilité eza makasi kote asekona bango misi etoka mai kuna soki mai komela mpe eza te molami te mboko eza te bosomba
bolie mpe bomeli mai te yango naoloba na bafani ekose basoutenir nga basoutenir te ekose aza mwana moko akomi osala théâtre abandaki yango na 3e humanité ti papa na bango tabanda kogangela yo ebandi teza na ndenge ne moko soki ake classe ali atie biloko nini na saki bilamba na ye akende kotourne ali soki awuti aye ampesi na kosambela mpe asambela makasi yango nalingi bosoutenir ngai bosoutenir mpe exaucé atanga nga mpe naoluka nde mbongo fo vraiment ya bia commerce tala kote tosamboni kote mpona kotoka mai obeti beti toapi kolembi tokenaka basusi ngai mama lelo soza na bato bazwi baide mama komona mama exaucé mama pasi eza na bato lo baide bapesi yo mwa fo moko boye oyo bakisa commerce koevole kitoko makasi wana makasi oyo yango mpe na obokolela bana na moke kosala pakolo oteka no biloko nini nateka makaya bospageti binzo bakwanga minene wana kata meskonde oyo eza moke ta pati mwa spageti na journée otekaka combien de pati combien de spageti alors 1000 francs 500 francs combien bato ya libanda mboka basoutenir nga fana mpona kwa kobokola bana basoutenir bongo famille papa na bango bakipa te 2 ans yango papa nango bayebutu adresse ya bana te bayaka te bavona na ate nga moko ana obunda na bana voilà biso mama biso oza na bokoki te tozalaka kozwa te mais tozosoutenir mpo bato ya libanda bamona biso mpona leki ya biso tokosungai wana tomona mama koma exaucé lokwa tomoni yo esali biso tozalaki tobanda deja video depuis kala asinza basuni akangi biso kaka toluka tomona lokolo opesi message na yo mwa témoignage ebi ke na nsima awa bato bakomona vraiment oboti bango forme mama sisi wana sipona monika eza chambre sara kozolala ndenge nini kwa déjà moi déjà butafu kusema kwa déjà mbongo za mtu kuganya pe ya mkina kati kupanga ngo bibi tsuba lekini sika mo kende kopanda bo futela est-ce que maman tu font organiser bien pas tout parce que ils ont posé des problèmes pour la carrière on a jouer pour la surtout classe de d'autres na poser ça dans ma classe dit que il y a des mbata maman ba bengi ngai ibane ya mboka iba ko soutenir aussi ba ko zo ko mamba ko adopter ye quoi ba souver pour la classe mais le cours azama yele makasi banda classe à doublé te OK merci maman exaucé maman nani maman passé to monyo to sepeli l'inquiétude la vie des José qui mati na Selemba au monde José maman ne yeyo maman ese biso wana nzeza ki ya solo ya ba so condamner ki bo blokela ki mawa yeyo ozana posa osunga José obengi to ya tiblo ozana posa tina maman bia tika kaka spaghetti soki pake moko gani ba 6000 francs dépendaka na commune bana bosemba boyebi ndezi côté ezali mai kuna batoka ka mai ezalaka te courant côté ye tande ba sepe lokola bonne année vraiment merci vraiment maman ideka mwana ba conseil ngai vraiment déjà ba gazo sepe na mwana ba lolinga yebi zambe mtailo biso ya zambe vraiment asuna ezala bien ngai na mama funda ta spaghetti ata moko ngai naza nanga na eloko te nazanga na mbongo te lokola bato lisusu kodokisanga ndola avance ezali oza akondi wana napesa mama oza na mbongo wana kaka napesa mama napesa mama abakisa ata ya moke yango naza nango oyo nangosomba ta spaghetti ya moke ta obalusa kaka po nayebi ke nzambe kosunga merci mama nzambe apambola yo mpe apambola bino mpe bato bakolandanga nzambe asima mitema bango basunga so bakosunga nga naza vive nakobokola baofenle bazanga tata alors nzambe apambola bino nde boye bokomisi te azokosa te eza bongo ye moko bomoni condition yango kote tosoki etuna mai pasi seke tososaka na pasi mais nzambe kaka apambola bino bato mpe bakolanda ngai na ntango bakotala na libanda mboka nzambe asima mitema na yango mpe basoutenir ngai mpe basoutenir exaucé ezala malamu mingi
Ok, merci maman. Biso de Tikio, ok, na biso de na sima oyo, ba retomba bi kozala. Tala ngai na zuma tiza, zuma kakaka. Yeyo, na lobi pe ezoleka. Na biki ba kobenga ava ba bonani awa, toya biloko koto tikela bino. Surtout comme faire la spaghetti. Na welo da 10 cartons spaghetti awa. Nzamba zali, ti ava feti 10 cartons spaghetti koya awa, to ba sakaka po ezala. Mais dimanche nga zo sala pour les dossiers, azonga classe pe bolongwa kotoyo. Pour quitter quelque part ta ngiringira ta wapi bokende ta babo ibopusa ta na bandal bo ta ya bandal ezala bien zo wato oyeba déjà ko teka na ozonga kana yo mais l'essentiel kaka pour pousa na liboso pour mai ezate vraiment ça vraiment passer na sipe merci nzamba pamla amen. Oui. bimela kuna tukuna nzela zate pone koloba moyo binzela biso lidomena za lidomena yoka liloba na te nyonso na sali nde ninde toba Et puis, quand tu as un film, il boit de moins de bien. Mon chat, exaucé. Il y a un Lizibabeke, c'est vous ça. les jeunes producteurs pas une photo quand vous te même pas dans 4 sinon tu commis dans 4 Ah, Koloko. tout même aussi gaboué. oui C'est tard. Place dans Yoga, ouais, un des mailles. Mike, moi je me mets au Kata. Wabi. Au Kata. Tu vas venir au Soka, mais c'est tout le monde qui est là. Si pas avec des amis de Sika, au matin à bidon, on va On a 25 minutes, on a 5 minutes. Mais toi, on a répété. Franchement, il y a quelque chose de ça pour exaucer. Ce moment où on se marie, alors on va quitter un gringi, bah tu as battu à rapport. Alors vraiment, il souffre vraiment, à souffrir. À vraiment bien fait. Oui. Allô, oui. Et parce que là, on a déplacé quand on est tournage. Ouais, mais ah oui.
Dole. Yaka. Comment les autres vont mélanger? Tu sais la misala. Vous mélangez? Oh, vous avez ça? So mai za tu toxito tie mo kisa mai wa. Ça m'a dit mais il est lambeli pe. Ah to lambili to selma mnos. Mais on sort pas né so ina kati. Oh baby. Vous allez dire qui ngulu. Mais bana miki boy vraiment ko toka mai bien. Le suis pas ko zinda wa. Mama mai ko tebi marate. Eh. Oh. Donc on sort ba mukie. Olo ba mukie. Olo ba wa mukie, pesa tu mai. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Bino doar do pembeni na bi ah kwa pesa la raté na Selemba. Mais la monnaie pour ça ça va bien. Ah, pour moi, ça va bien. Ah. Ça va bien ma classe. Pile. Non, c'est ce qu'on m'a pour là mon père. Eh. Kolambela pe kolia. Parce qu'il peine un petit peu dans Si vous n'êtes pas ça, on a besoin de quitter à te souffrir. Bayo ka ndemi zo tupemena bozozo abo ya pe ka mabe sona ba mike ba tubotika ka bana batoka boye Ba mike. ketu buli bana mike na ba petit bidon ba petit so bazo toka wana Ko muto sipe na abenga na bango. adwa ba repression ana Selemba quartier yango Selemba combien Selemba go quartier ni bana poto atwa na quartier Inga na commune na Selemba vraiment au moins petit descente au la tsena biso exaucé. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Bino doar do pembeni na bi ah kwa pesa la raté na Selemba. Mais la monnaie pour ça va bien. Ah, pour moi, ça va bien. Ah. Ça va bien ma classe. Pile. Non, c'est ce qu'on m'a pour là mon père. Eh. Kolambela pe kolia. parce qu'il peine un petit peu dans Si vous n'êtes pas ça, on a besoin de quitter à te souffrir. Bayo ka ndemi zo tupemena bozozo abo ya pe ka mabe sona ba mike ba tubotika ka bana batoka boye Ba mike. ketu buli bana mike na ba petit bidon ba petit so bazo toka wana Ko muto sipe na abenga na bango. adwa ba repression ana Selemba quartier yango Selemba combien Selemba go quartier ni bana poto atwa na quartier Inga na commune na Selemba vraiment au moins petit descente au la tsena biso exaucé. Maman tu veux te masser parce que le monde a atelier na Selemba on a quartier ni pink Inga ça facilité le monde quartier des alliés au moins c'est ça qui nous toque à mai courage mon frère. Nous avons vraiment bien, c'était ça bien. Il y a des gens qui vont malgré tout, tout le monde m'a même à la prochaine. Il y a d'autres maman qui d'ailleurs que maman n'a pas moi kaka. À ce que moi, Mickey, ça veut dire qu'à ce que 7 000 il y a bénéfice. Elle gagne combien 7 000 sur le village, il y a 10 000 francs.
mais bango eza comme bénéfice awa na kati ya Selemba o nazaka trop triste na triste na makambo. Courage José, tava. Pourquoi les meilleurs bana moko te, moko idomba moko te. Classe yo kotanga important to na peut-être que balukisika kovanda bani mais soki ya kotanga bato tuka tangi soki classe na yo carrière na onde mema musika. Trop mwana mutu ka mwana mutu. C'est bato basunga bato. Ya Willy Musheni, Oscar Maritu, Kabongo Kasongo. Bato bele basi ya Mulex, ba ya Gisèle Tati. Moi mulopu basungaka bato ba chichibola mwana yeyo ba jouer ba zadio kazadi ata 100 numéro nanga ezabo aider moi na la démarche oyo mutu nde ezana soki oye peut-être juste tournage ou tout oye soki il faut kita bo donc ndiko mikolo ko ovandaka 2 jours après faut kita chose à téléphone za charge to chatos ne to za torche faut kita mona banani basende kokota yo ba o risquer pe mona kokoya na bidon ataka descendre na moi bo faut koya on se qu'on a tout chose à moi ça ne courage. Si on a zarata na mbongo na vie mais na eda ba kibeli parce que naza motema osunga naza motema oede le quoi exact bien to duka le biki ya mso sanga leke chuzo ezose ngapi naza na mwana na kozwa ezose ndeni zaka kosunga bosunga kaka parce que bando stressanga parce que la vie c'est compliqué. So qu'on a l'occasion moi bien, qu'on a vie moi peut-être réalité comme la vie sauter tant aux hommes on a voué. Faut qu'on ça va zambe quoi. Courage mon frère, ça ira ici bah. Vous cabelez $100 le $50 $1000 mais ceux qui des accords bien tes accords bien tes ceux qui se carrent les accords bien tes $100 ici là comme ici là. Et c'est un cas soutien. Mais na base mobimba biso Congo liziba Cédric Kayembe Jonathan Glody vraiment la réalité de l'autre bamaï vraiment ta maï t'auti likolo alors je te bamaï c'est pas facile courage je sais nga et puis ça n'a pas pour na passe yo la ngadi ça parce que na dit oh la lelo courage uzana ngai ngaza na ngote na yebisa que déjà les matchs nous souligner exaucé visibilité na produire exaucé bengangai cha moyen na yo exaucé tine ba filmer pour mokili molimba eyeba ye aka na jiji wana teka ki afinga bato azape mwana auto exploiter à cause de ça que ça des matchs produire exaucé benga biso tina moyen to benga ba artiste abine pour baza contact na exaucé pour exaucé a matai ba pe ko ba leki musu batu misusu yebi ke théâtre ekufa musala lingi mais choisa te siko sa neni ma soutien na bino boko sunga biso musala na biso sala rapoto sunga batu to pesa ba espace na motema molamu tozana ngo malheureusement na yaki na komi retard parce que maman que ça zela ki biso comme déjà air fois kindoteka yango awele saki akende moi marché na biloko na elle gagne 7000 francs par jour 7000 francs oh biso bana to te bisi carburant na tso ki ya $40 mais ya za kaka 7000 francs. Ah, tout ça dans un bon repos ça yote dans un lot à construire ça yote alors ça l'effort mokile mona yo eyeba yo bayeba yo il y a des mamans mo babenganga kala pona yo tana yango ndi na zita ya ko yo makambo bato na Congo liziba olinga biso surtout les TV production les TV bol ko aider bo sungaye allez
Bon. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.